soma le temps abimi na chambre ina ba kotasima amoni kotasima nzela magasin pour le magasin ba kuko ba biloko camarade ya ma pasteur nana moi pe bloko atila ba biloko na poto ba ndeli ba biloko nzela kuna ma pasteur atekela ye o etekama ba swambo ona etekama te tsango kuna na magasin parce que bon na moni nzela me na tipaki na mate na sui na jongi na ba kana ba dikolongola bilamba na singa kana ba dikolongola bilamba na singa ba uniforme na singa yesu kwa bimeli nzela o ele sur la tour papa nous sala nini mwana zo kata ilo kuneti etui zo kata neti etui et puis zo sala nini j'espère que yo lokola ndongo za rabo ndongo lobaki ke o okoboma bato nyonso j'espère que osomela poisson te yabi ele yabi te abi soki na kufi botikali kaka ti abi ozotikala biso totikala nana toka nde air wana soki azali kobimisa mbeli ntango mpe sikoyo ayaki na coin ele mbeli moko tozala na ndako ezalaka faire ele nango ayebisi abi namoni papa asimbaki mbeli ntango azoya na coin wana ntango azalaki na mosila azwaki mbeli atie na poche atie akotaki na kilote akotaki mbeli na kilote mais yabi papa mpona okotisa mbeli na kilote eutedon ndenge ayaki na terrasse so akutaki ke ntan susu nadini ntan susu na client moko bodoka alingaki atia ye mbeli siko amoni mpe nadini azalaki kuna te azongi aye sikoyo wana mbeli siko asalongoli eto abi bato mosusu basolobake o balongwa kolongwa batikanga estce batikanga estce sans eza te c'est sans ezali nakotumba bato moto akomi mal intentionné esanini yango boye yabi nayebi te soki eloko nikimpi na ye soni na minute kande na ndosukola na ndolonga bilamba kaka nadi navandi kaka na kiti me avavandi boye nga naolonga yango kaka motekeka tiki eloko tu namonaki mbeli te namoni kaka tombola loboko ati papa ati mbeli papa azotia bato mbeli leta siko nasala kwa nazongisima nakwesi nani nazoya siko vers ye place azalaki nasimbi libende bongo natala konga mpe na bamba oyo aza na mbeli boye wana kaka namonaka moto ye atienga mbeli boye wei donc nasimba bo namoni kaka pate ya makila etinga boye nakoyo wana se natebo sikoyo ebeya de bofungola bobenga bato libanda mwana moko Ephraim qui a footballé, mine qui a footballé portail pour tous qui molili, mais portail tous to kangi tous aka libanda wana. A football. Boye papa ote batumbeli boye batona kati bato wote bakuma. O pasteur ndenge nini ote batumbeli. Kumbisa bato wana batia se ba ko bato. Deo siko azala ko bima deo so bima bona mo kaka. Ngana za ko lala na sena so setando na sena moni penda azumbeli te deo na mukongo. Ça si mon maman bien dit merveille quoi kuna merveille quoi kuna na ebite soka seli nini merveille quoi kuna na ebite soka seli nini ko kote bo rejoindre merveille ba koti ba ko binisa merveille o kete ba tikete bo kanga te bo tikete susete o za ndoki za mudite ande soki ba mbaye o mwe atanga sene akomuke net ko ta sel bo so kote ni ngwana nde ba mona kete ba kangi les soins en soi la soin quitté donc ezaki atmoko a bongisa kango déjà atmo prémédité ko déjà donc mon na kata terrasse c'est comme si moi sina yambaka bataza ayamba bambanda wa tout ça lokwa ba interdisa ko kende na terrasse mulolo Adi wanye Elohim, je vais danser, je vais bouger, pour toi, tout le monde.
wapi obinaka wapi dansa mutu na mutu mutu na mutu adi wanye 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 Elohime 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 lelele il y a un pasteur masanga kona ndako na biso deja lobaka alingaka masanga te babi yo za pasteur ko yo na me masanga bateka ngo tango bazui place wana mama pasteur ngaka tango maison ya bilamba ngaka maison bilamba mais tellement eza motier atali moyen batia bilamba et simba te bon tout le to bulela ngo ko mongo mais va bon tango ka takeaway hein te kape masanga toza bakazie ebele na ndako utaka pa na biso totekana masanga esana ya lo kuna bokoteka masanga comme ça la sopriya na ndako place nyonso oyo bazoteka masanga bacongélateur ekopela moto ekozika ada bayi congélateur ekopela moto ezika soki eza yo soki eza nani bato ifu kosambela mpona baizine basalaka yango nde wana me bato mosusu bazali batekaka masanga mais masanga na bazolesa bana bazosala tous ces autres occupés na bango et ezo ede bango na bamakambo nyonso bakosala bango yo oloba neke atika koteka masanga soki moto ateki masanga nde esali nini ata akipete lokwa yo lokola oza na intention abi mpona place wana koyaka na yo te eza mpe place na te eza place ya mwana yo soki okoya kosala nini donc soki oza pasteur ezalaki pasteur oza mosantu tika bato bateka na bango monani eza te soki oza na besolo motindaka bakende zolo kuna kipete lokola kaka yaka te po des fois ma pasteur yaka biso nyonso tokendeke mais ngam nakende kokangaka terrasse na me après asepelaka te ma pasteur ya moso toza molili na ndako ye mpe akitine kuna na terrasse avandi momuga po ake oyebi te soki nde nini donc azalaki déjà kaka mal intentionné na place ya ma pasteur kokende kuna terrasse on te fond c'est presque 2 mois. 2 mois quand tu fond. Donc soupçon à bazou oui bandika na 2 mois à terrasse. Ba 2 mois kala mingi te kaka mikolo donc mo soupçonné. Mais le bosso ya bino alinga na ba comportement na. Azaki na ba comportement moko ya bizarre lisusu ben donc azamu moko un comportement tellement leki nde comment ki ma pasteur ko bana bi ngana lebi makamna yo si c'est comme ça tout se séparer na biso kaka. Nga na komo considérer lokola frère na yo considérer lokola sœur po na koki lisusu te au moins na lokola ko mutu moto yesi koko na yakoma ko kanisa biso bandeko ya mwasi to komo ko inciter mwasi à divorcer lokola biso tozaka na ye à divorcer ça biso pa bato ebele yepe mwasi apesi ba raison na yo etindaki ya lokola mwa yesi bandeko na subu moni ndenga za wana aza champion au senga pardon mais azana ba makambo ebele ou atopese moto baza sans pudeur ayebite ke ndenge to vanda kawa toza bato bele ba maman bazali ba bokilo bazali qu'est-ce que je peux dire qu'est-ce que je ne peux pas dire o lo baneli kambobo ata na chambre ya bini na balabala na wenze ake ko lo bango bete na église a commission mateya donc moi c'est akoma na halbon habite faut que se séparer pour na sina lendi na senga divorce et puis on accordé divorce avant on accordé divorce il faut foutre ngana nous $40,000 et on a mais avec $20,000 parce que nous avons beaucoup pendant 18 ans. Est-ce que la vente kaka et pas na yo et aussi na ba vente kaka pas na opene na qui pète ne bien singa na olunga kaka na ndako na lunga bisoki na vente na ndako soki ndako oyo ezalaki ndako na yo ndesi na kanga biloko na kala na kende mais comme eza ndako na yo te eza ndako to futaka na mbongo ya ndako ya papa na biso nanga mona te yango moni to vandaka yo vandaka na sima na biso ko ndako to futa na mbongo ya ndako ya papa so leke to vanda na ndako ya papa so to vanda te to telo kata mbongo na yango e perte na so to vanda mais so ezaki yango tendesi na lungwa bandi bon nyonso wana ale na terrasse ndenge ye bon ezo mona kake mo chazo kende na libanda azokena otikanga kaka ma bon c'est moi réagir merci beaucoup bongiselinga vi yesu chilumba yo bongiselinga vi